Moni sa matin pour ton yo a et ça la passe dans les lames H. Papa na pour. Ah, si au pour. Ni pas ça naï. Ça un souci. Son raisonné on kufa nzame aebi. Nkasiti omoni biso nyonso to sala ne to tenga maboy. To anda pour. Lo to sala all pour o ma mutu nyonso comme ni ko pour donc c'est moi na pour. Nga na yiki ko ya après pululu parce que sozo na makaka mboa pululu azala sko pululu nga pe na ebana na awati na ebana na epete po akoma pululu na ebana na epete et pas président Fisto Sai nga vient nga chiko o nga na ebana na avant mukile ba pululu donc na ebana na poto vanda na côté moko kombo na ya ndako ezalaki chiko lumbu ya mboka lumbu donc tant que vous baptisé na kombo ya champagne na ba théâtre ndera moi mikie nde tanga ke kitambo ki pululu siko nde kuna nde ki ba bengi pululu donc na ba ko sika président Fiston na kompanaka ke za choc moko ba pululu to ba kendaki atikala na ngoso amoni ngape nene lo moni tiwana e bina Fiston bina fashaka senga ya ngote na ne lo mususu remplacer pour pulu akama so. Aïe. Yo zala na posa pululu akufa po yo bima. Okay? Muta sepe na pasa mutu na azala te. Eza atana ai. Tana ko ai pesa ma am. Président c'est un grand formateur abimisa batu ebele. Patu ka ba monstre d'art Chico Pululu personnel. Patu ko la ba Dino la vie so Dino la. Ha? Ba masirika batu bazake belé bazake pemela ça et puis le babima. Donc, il y a mon préféré qui n'a les cananzila nae. Salut chers internautes, c'est avec un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement nombreux. Ande Kabo Messala Rota la biso na chaîne na biso Beaux-Arts TV donc ezala présenté par Grace Parker. Aujourd'hui en tout cas je serai vraiment bref binomo bozomo là acteur au baza simalanga ma beaucoup plus de développer vraiment la 4 émission na biso. Donc avant tout déjà je commence à saluer toutes les personnes qui sont toujours de près pour la Grace Parker. Là je vois déjà également la grande famille de Milouz. Donc la grande famille de Milouz, je vois déjà Didier Wayengo, mon grand frère propre, un grand merci à toi. Et puis je vois donc un bateau c'est Pélicé Grace Parker dans moi moment où il y a difficulté dans là je vois Faline Dombasi donc motema ya Grace Zola et puis je vois Pichu Bemono motema ya Ornella Likando donc bino vraiment beau soutenir à Grace Parker et puis je vois encore Coran de le padre motema ya mère Mukesha donc bino vraiment tozana bino toujours ensemble bino bolingate Grace Parker alela et puis je vois encore donc Afro Market Matonge balobi Afro Market Matonge bio na bio chez Judith Manunga poto na poto hein batu nyonso ba sepelara ko lia ko mela vraiment la kati Afro Market Matonge tozo benga bino vraiment bokota na kati à France précisément la Milouz sur 87 rue de Bâle chaque week-end tozalara toujours wala poto offrir bino makos ofele donc gratos bokota vraiment en tout cas l'émission elle est vraiment tozala na moko y a artiste comédien na biso na kati ya kin vraiment ma na ye moro vraiment to linga to développer moi masole belé ba mususu ba obenga ye pululu ba mususu ba obenga ye suzi ya pululu mais vraiment la kati émission na biso to yamba ye vraiment en intégralité na ye moko vraiment to développer ye moko vraiment repese la masolo ka ndenge zalaka po mikolo vraiment toza na posa vraiment beau découvrir ye quoi donc to telema déjà poto yamba ye vraiment la kati émission na biso bala poto bino moko bomona vraiment talent na ye
boroyoka oye moko akopesela donc tocomprendre te soki pouvoir yango pululu atikelaki yango ye to ye moko abimi kala ndenge na ye donc na kati émission na biso borodécouvrir et puis boroyoka ye donc ye yo ye vraiment babengaki pulupulu donc toroyamba ye vraiment na kati émission na biso torolinga vraiment biso moko tosola na ye vraiment fara ka ndenge ezalaka oki kozwa place oki kofanda. Bonjour Poulou Poulou. Bana poto ba monio déjà ma to lingi to kota vraiment la kati ya scène ya émission donc zonga vraiment gigant ndenge ezalaka poto démarrer vraiment ma solo ndenge ezalaka bien quoi. Bonjour. Ouais, bonjour, merci. Comment on a kati ya terrain na nga quoi. Ko kitapina sur le terrain ça la bien. Merci beaucoup. Donc, Tozana yo vraiment, c'est pour la première fois que Yamba on a la chaîne Abisso Beaux-Arts TV. Donc, pour plus de détails, Torolinga se présenter vraiment. Hein, bateau Batal Arabiso na Beaux-Arts TV partout dans le monde, France, Belgique, Allemagne, va comprendre vraiment qui est l'artiste Poulou Poulou. Et puis, Bissika Oleka Nandingo Banda carrière na. Ouais, merci. Artiste Poulou Poulou a ça déjà 18 ans de carrière nae. Na banda msala au mwanamke. Poulou Poulou alekaki na ba groupe moi mingi mais aleki pas président Saï aleki pas président Nada Mastor place na bina formé bien formé vraiment comme un soldat nae parce que na salaki 6 ans na groupe Nada Mastor na comme un peu chef à répétition ya groupe ya PD Nada lelo Poulou Poulou o ba ba Jigel lelo comme Poulou Poulou donc na ba ndenge na nga quoi donc na kati ya groupe na nga merci. Ok, merci beaucoup. En tout cas, tu vas landa biso une émission, yoki et puis comprendre bisika oleka olobi que oleka outa pas sai mais yo obima na idéologie à Pululu. Pourquoi pas olinga sala directement entrer na puisque ozana biloro moro boyo o ezola kisa que bozana ba lien commun entre binomi balé mais pourquoi au bandara non et pas sai? Ouais, na bande pas sai c'est parce que président c'est un grand formateur abimisa batu ebele. Patuka ba monstre d'art Chico Poululu père son nom patuka ba Dino la vie monsieur Dino là hein ba masirika ba bazaki belé bazaki pemé na ça et puis le babima donc ya mona préféré kina le kananzela na donc c'est ça président Fiston Sai comédien patron merci. Siko tant aux alara na kati ya groupe ya Sai okutaka Poululu kuna yango on viara ye non nga Poululu bon moni solo photo betango bien Poululu ngata na kenda na groupe ya président Sai pour déjà longwa to ba longwe génération na bango époque na bango to ba longwe na papa c'est ba longwe génération ko côté ya ba biso to zo isko chance te ya osa ba film to ya ko tourner pembe na président Sai pour c'est wana président Sai ando le kanaraga ce qu'on a raga na abando le ka susute donc groupe Sai netse kufa banini biso to toye to komi ko répéter na bar ya moi c'est président Fali pour panana ketchup na pesi grand pote Fali pour les king rasele babi mikolo te obina kaka na fecha yango me feche kuliana gomela merci babi mage matango fort et puis maman nana ketchup mami mimi tike va merci donc nga tant on a pas fils Sai to répéter na bar ya nana ketchup séduction shop to za chance ya retourner na président Sai te donc ils ne bongo. En fait, yo tant aux alara kuna est-ce que na kati ya makakumba yo pose aux alara na kati tournera tondeni na lobi bien nga na yiki koya après Poululu parce que ce jour na makakumba Poululu azala parce que Poululu nga pe na ebana na awati na ebana na epete pour akoma Poululu na ebana na epete et pas président Fiston Sai nga vient nga Chico nga na ebana na avant mukile ba Poululu donc na ebana na poto vanda na côté moko kombo na yenda ko ezalaki Chico Lumbu ya mboka Lumbu donc tant ba ko baptiser na kombo ya champagne na ba théâtre ndera moi mikie nde tanga ke kitambo ki Poululu siko nde kuna nde ki ba bengi Poululu donc na eba ekala na eba etongo. Ok, d'accord. Donc, balanzina biso vraiment, bazolanda biso vraiment. En fait, on a tonyo so oyo sal na kati ya monde à théâtre na bandeli ya carrière na okino o komi boy. Est-ce que bandara ka na ndenga ki zengi to o bandara na mwa ba rôle mususu? Na eba relo mo boy to na zala dimi na eba na mwa mke makasi na otara classe na koti na palais. J'ai vers ba na tour à midi, tour à tongo. Vers ba 13 14 na moninga
bala musingono baoluka o baoluka ngana banda be mutaluki ngana pululu pula yo talanga donc rolo déjà na banda o sala ngo mukie mais esenga kaka encadrement nazaki na ndi na encadrement ti donc na banda déjà rolo dimi na ba place na leki neti pas président sai na banda ko jouer normal jour moko kana eba na répétition président sai avanda na sala stylo président sai facha silikaka mabe so ko sika président Fiston na kompanaka ke za choc moko bwa pour to bakendaki atikala na ngo so amoni ngape nene lo moni ti wana e bina Fiston bina facha senga yango te na ne lo mususu donc c'est ça à partir ya wana na mwendi lo na sala ngo partir ndako eza bien mena yo la ksaba mikolo ba yesinga na tika eza bien internatiki ndena yo ke pas pede nada nazaka na jouer normal jigel simple parce que jour na betera pe style pas pede nada leli yango rep wana jour wana katana ngande makambu banda wana na daipsanga joua ka rolo mais na jouer kaka na rôle ya jigel combo jigel. C'est bon to lingi o zonga non vraiment na kati ya scène ndengo sala ba démonstration na bon to zonga susima nin kasi ngayo loba olinin teto tozai sola ngayo noyo ao siko yo ozubilo ka pululu to yo leki na ye to yo nani remplacer pulu akama so ai yo zalaka na posa pululu akufa po yo bima nte muta sepe na pasa mutu na azala te eza atana tana ko pesa ma am siko epesi yo makambo mpe na minute oyo aza su te mpo ntango azalaki toyokaki yo te ozala omonana mpe te na banomona me ezali tana te soki ezali tana yango epesinga mpe amu même yo nde oza na so tana omona amu epesameli yo ololuka no ata nkombo na yo mosusu mpo toomona bato mosusu mpe baobima baozwa baza basuzi ya bato me na bankombo na bango yo zwi mpe ka mwa eloko moko boye esali duyo pulupulu na pululu nkasi ti omoni biso nyonso o tosala neti otenga maboye toanda pululu loka toza na ole pululu mutu nyonso komoni kwa pu donc c'est mwana pululu donc ya moni epesama amu sangwa matanga na ye to sangwa liwa na ye esalaka vraiment ndeni basi so omela o pardon ona mono nzambe komele mama ata omoni sangwa matanga pululu tana yo esala passe na lelama papa na pululu sio pululu ni pasa nai esala un souci so na raisonné okufa nzambe ayebi. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Comprenez que l'artiste vraiment a se déchaîner vraiment dans ndenga musala na ye vraiment bon moni to sali mo eloko po comprendre vraiment que azana biloko vraiment tika na olela kata na olela to zonga penza na kati ya be émission. Olela no nini? Pour atika biso na sentiment nzambe na en fait eloko nini yango oyo emarka to oyo touché oti ozolela ye bo oraisonne no nini na raisonne nyonso na scène ndenge joua ndenge sesamu siko pulu lipasa na ye nzambe bien merci. Ok, chers internautes, comprenez bien que l'artiste vraiment se déchaîne vraiment en mode vraiment, bon sentir vraiment talent au ezakatine mettre linga vraiment to zonga lisusu na rati ya émission na biso pour te développer vraiment ma solo mususu pulu zonga vraiment giga pour te continuer vraiment ma solo mususu. Merci babi to okenda okaka boye quoi donc tozali quoi giga lié nde makambo la star du moment. Ok, en fait actuellement tolingi toyeba ndenge ozo évoluer po tomoni mpe na nsima na o oza na baacteur et puis baactrice bazali meka kopesela biso lisolo na o actuellement ndenge ozokendele na bato na o et puis na groupe na o. Ouais ezaka ke nazwaki temps ebele na bagroupe ya bato nasali déjà 18 ans donc na me décidaki ke cette fois-ci nga moko nasala ya ngai
nasusaki yango pe na nzambe nzambe ayebisingaki no eza ta na nga nasala donc nasala yango avant nano pulula kufa po mosusu osali groupe ka après pulu ntango moni makambo non nasalaka yango chiko aza envie nga mpe nasali groupe po ezalaki destin na nga eza vie na nga mosala na nga nde bandeko bayaki baintégraki groupe et puis lelo groupe étoile d'art eza koévolue bien déjà samedi awa lelo toza jeudi samedi déjà awa toza en tournage na biso ya bagagi donc pulu azwa na bashow na ye moko boye donc toza maintenant soyekende kitoko na ngola nzambe. Ok, merci. Toroyara Pototala nde Moussale et Salimara. En fait, lelo vraiment la race à monde il y a artistes comédiens en particularité bateau auto benga vraiment ba comédien oh ba c'est qui sera vraiment ba tout ça to tanga ba vie de loin ba fiston sai ba baladi et sobe ba lianza ba to belé to comment on a ba beaucoup plus ba évoluer na ndenga ba gag ba sala ba gag ezotal ma banzonzing mais est-ce que na part na yo pe au sala gag est-ce que sur sala ba benga o déjà ou bien banzonzing. Ouais, merci vraiment. Merci na bandeko nyonso balingaka jigel pulu et puis na bandeko tout ça ba musala oyo question tuneza malamu artiste pulu azana vitesse à makasi ba gag banzonzing na koti déjà donc je crois mikolezo ya bokomona neti lobby nato ça nzonzing moko mama kalunga vie de loin qui peka puis pulu la star du moment à part roi nazaki na nzonzing nato ça mama na biso ebaka ta ba couleur nato ça so nzonzing ya film ya eyenga kuna utozesu na video sous toto tourner na papa na biso nani Sudiata nato tourner sous na banani na président mayonnaise film ezoleka wana ya na ninga awa pe leka YouTube de ekoti donc na tourner wana taka président mayonnaise azana na ndeko moyo asala pe kaneti biso mais abenginga pulu yaka na yepe na jouer pe na ndeko wana PSP makambu nanga esali pe bien na tourner même na bandeko na nke la DJ donc Johnson pena pulu akoti yango akoti ne tournage to tourner awa ya souris merci na souris na invitation et puis à mon Moussa il ira bien merci. Ok, merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Il y a un que entre Bino, considération et Zali, et puis Nandeng Bengao déjà na banzonzing, na bagag en tout cas, c'est que vraiment Moussa les autres qui kitoko, mande bozalara bon donc collaboration zalara na bien ça batu musute que zalara que non to lingi to benga pulu nde zalara te to finae to isolé ou bien eleka na pepele. Netinga pulu na un problème atana mutute quel que soit musicien quel que soit biso artiste comédien nga pona nga la mona bandeko nga bayambanga bien ba vie nga baya nga musala bayambanga bien na bien na ba vie modé na bien na président de loin na bien na nada taka place na uta na longwa mais na bien na PD nada komela nga na WhatsApp nga na komela ki sto kutani boya bandanga mbote te me ngane na okita na obwana na bande mbote po na amwana ye succès ko sangati donc c'est ça. Ok, merci beaucoup. Mais une chose est vraie, vraiment, la radio, monde artistique, il y a les lots vraiment, tout sentir vraiment, moi, la guerre d'esprit, et surtout, na radio, monde, yo, tout le monde, artiste, la plupart, ceux qui sont artistes, moro à Koufaki, et ça, n'a reçu, maladie, moro à long terme, mais, mingi, ça, poison, bozo, pesa, na bino, poison. En fait, pour nous, vraiment, et l'eau, on est rodé entre bino, et ça, donc, c'est dû à quoi? Moni babilo wana ngalo baelo mobo il faut to lingana soto lingana te pena na bolinga solo nzambe pena lo basto soto lingana te ne pusa to sa bon au moins oteli muninga na poison pour aza na succès parce que succès wana so yo bomiende e comme pano bobota ma mukolo moko te boza famille moko te eloko te bo jouer même sur rôle moko te au comédie ou même sur classique donc eza babilo moko bo eza bien te eza vraiment bien te na mondo naza na yoka kango mais ngana onsenga kana bandeko na biso nyonso tosala théâtre biso nyonso to lingana to longola kimutia mabe efuta kana ngoti donc c'est un peu ça. Ndenge ka toujours évoluer na race ya émission monde en ndenge komi na part na yo est-ce que ozo se protéger pour to éviter bisika ba maladie en utara po ko kende tournage bon sait jamais est-ce que ozo mi battre là vraiment komi batela na ndenge ni pona ki ma poison to pe nini. Oui,
Oui, comme il battait la rana sans soin la prudent pour on sait jamais ndebo zalara tout autour na bino et si comme munguni azoroye batte donc ba manière ni vraiment au bozalara nango pour se protéger vraiment boki maman babiloko wana. Merci ko se protéger ne na se protégeaka mais komi batela ndenge lobeli boso mutami batela marate mutabomba mutera nzambe donc nzambe nde mutu bombaka nga non premièrement et puis nga mo pina komi naza komi batela quoi donc c'est un peu ça. Ok, d'accord, chers internautes, comprenez bien que hein, l'artiste vraiment a reprendre ma question na biso vraiment pas à pas, mais tout na os tozo tout na ya wande azo pesa biso biyano, donc hein, tozo évoluer vraiment dans cette émission na biso. Là je vois également Coco Coxon de Paris, je vois également Willy Tisson Coventry et puis je vois donc moi c'est à boss, Aza boss, la femme de mon boss, maman Laetitia Kalombo. En tout cas, merci boss Talara yo biso toza banana donc continuera au sala pour na biso poulou poulou to linga vraiment. Donc, chers internautes, comprenez que l'artiste Poulou Poulou Tozanaye, mais en tout cas, Trolinga vraiment bandeko bazana simana bisoto découvrir bango et puis yemoko aozala mieux placé pour présenter bango ma kotisa biso vraiment na rati ya mouvement randongo kenda nango j'aimerais que au salamu eloro mo boye et puis ozo sala mbala moko présentation ya ba artiste non ndenga kizengi penza po batu ba tala biso ba découvrir vraiment talent nao. Nde ezalaka kaka balobi Caps Kapangala loma la Rolls Ferrari alobi mikolo oyo Jigel Poulou Poulou nde makambo aomema orchestre mobimba ya vidéo ya vie na biso Kisinzora na poto nde abige Poulou Poulou yoza comédien moko oyo nasengi mpe okota kuna na délégation wana ozanga te. Merci Caps Kapangala loma la Rolls Ferrari mobala mama Lisette hein mobala mama Lisette Mobile Maman Lisette, Caps Kapangala, l'homme à la Rolls. Merci beaucoup, Caps. Merci. Merci. Nous sommes maintenant. Mon ça. Yeah. Comment on est? Abam, frère cher. Pêchez là-bas. Yo, attendez. Ça non. Bon, on a peine na boy. Na sa peine pic pizza de Londres. Moto na copia na dans la théâtre et des années donne ngai. Na pe mena donne nga pulu pulu a pe sanga makam. Bon leader. Ba petit nanga monde boy. Ngana dika vi nanga de Londres singa fraîcheur. Ba western déjà qui zano pozo zwango. Petit nanga nga kwela nga ba jemo boy te sombela nga blamba ba lufu te nga beta Londres utaka Londres fait na lati. Do 28 pena. Ba pona sous sa peska mbote nanga na Soudan. Il y a pas tout soldat, il y a boss ya makas. Mbote nanga na ville de Londres, o pesanga maramo encore ya idolo. Merci. Yo zam t'attendais sur mon fi banami oh. Merci. Comment est Fabrice Massa boa. Ouais, na simarara. Merci bana poto, bana mikili. O ezaraka Fabrice Massa qui tempo. Tu as un présent à biso Poulou Poulou donc lumière est belle non peut ça mingi bambote pas boss na Blondie 45 Joao Mario na Cape Town na Guy Patrick quoi na Yohane Mbata yangona ka bambote belle merci beaucoup merci au moins ni ça bo comment ben sarano. Merci. Oh, ben et pamboué, ben de makambu. Nous peut savoir bambote na ka na Paris, famille Masiala, ana kini na pesi mboti na famille Mavungu nyonso, ba nyonso balinga ben ye, ben de makambu. Ça samelo mobwe, mbafa na poto mbasepea. Tala, moninga na linga ba aventure te. Eloko okumo yela ngai, okumo tunga nga partout kasi nga yebite. Nesi samba suka mukolo meka nga nyeza mabe. Na toyo, na lobe amoloba. Ne biso keba kotanga kombo na n'importe quoi ti. So na tanga kombo na tanga nani? Nyama. Ola sani, mba plati. Ah eloto, yipo sanga pe lote. So po meki pe omona pe. Yo so no bula, oyo nani? Zena. Enzo. Merci. Mami menga, mami. Ya omona Prof. Asani ya mwa libani wane suko mbose ate libani. Ya nena Sana. En tout cas, merci mingi bana poto ba graph en latique na biso. Alors déjà leader a tout expliqué bino.
nga vraiment prof Vince, na pe maintenant professeur à solo, mais c'est le français, mais c'est Franck, na kati ba scène Borolanda ya sima. En tout cas, Mimi menga grand prêtre mère, maman ya bolingo, yo yebi tala bana na yo. En tout cas, msala yango ezokoba, tozo continuer kaka et puis maman Nisha Monique ko bosa na ngati na la kakio. Omoni ma braza mamboluka ki en tout cas monsieur Franck ba français na ma anglais. En tout cas, I'm going to speak English now. This is our time. We want to make our theater because the country like to Oh, comment on est? Oh, c'est un nid. Natina, oh, c'est un comment on est bijou? Oh, ça non. Comment on a bijou quoi? Na joua kami rôle maman na kacha groupe oyo. Na pesi mami mimi ngambote. Prof. Na lango ça ici bagé. Oh là là qui ouais. Mais pourquoi toi tu aimes toujours me demander des questions chaque fois? Oh là là qui ouais parce que ça nga bagé. Tu sais, tout ce que toi tu raisonnes, ce ne sont pas mes pensées. Parce que moi je t'aime beaucoup. Est-ce que nga na retourner en français? Merci. Merci. Ouais, ça groupe na biso en étoile dans ne peut ça amour. Ya. Donc groupe ya on so ngo soutenir groupe. Non, peut ça numéro na mbobé hein. Ya. Merci. Ok, merci beaucoup, chers internautes. Tozongeli na ba place na biso. Bon comprendre vraiment que groupe il y a artiste na biso Poulou va se présenter et puis bon moni déjà moi biloro ba sali donc toza vraiment d'accord nango to sengyo vraiment ozon apena na rati ya bien émission. En fait Poulou il y a une chose on a remarqué na rati ya groupe nango c'est comme si bino bo copier na bino ra moi bateau déjà ba bima pourquoi bolinga bo bima na style na bino morote to moni pe artiste na yo Yep, ok, nous avons un José de Londres. En tout cas, c'est dû à quoi? On va dire fraîcheur. Fraîcheur. Donc, il y a un zaboé. Tant ayaki, azayi vraiment na moi kubanga. Nga mon temps na moni jouer les naïe. Na yo compare na ces petits nanga yo za na ba idole ba 2 minutes président Mimi, oza ba idole ya ba Sida Bilé levé nanga José de Londres. Ne banda wana ebisaki petit talara bango trop erobima ne pe komi robima muke déjà ça va et puis azali pe petit ya ba de Londres ya batongo donc yeyo siko mutanga pesi makambu na ye c'est bon mutanga pesi makambu na ye siko no kanga ngopo na nini donc izara attend so peut-être un petit peu coquille na otika ya bima po biso bakanga ki biso menga na kanga nga mutute na otika ya pena bima merci. Ok, d'accord. Donc, tout le monde est déjà osé se passer dans un groupe, il y a Poulou. Donc, chers internautes, vous avez vraiment compris comment est-ce que l'artiste vraiment il a refondé, bêta vraiment biloko sur place dans un plateau na biso. En tout cas, tu peux ça y est vraiment chance. Dengue ba Poulou vraiment ba bima qui va chiko Poulou. Tous abisso nyon sur la race mboka donc tout ça vraiment ma boko po yepé beau découvrir y est vraiment beau pe ça y est chance pour azar vraiment na biloko yango vraiment ezateka que bino botale na musika mais lobi sera appelé bokomi ko luka e moment yango donc bo soutenir l'artiste vraiment azo promouvoir azar vraiment na biloko moi ba gag na epezo kota déjà ba nzonzi et puis to linga pe ça déjà moi ba numéro à contact et tout pour na bato nyonso ba soutenir et puis na ba o batali biso. Merci artiste Poulou sur ngozwanga sur Facebook au komikaka na page nanga Poulou officiel. So beti Poulou officiel au mon page nanga ekobima sur FB. Number nanga eza plus de 143 89 68 04 669. Donc plus de 143 89 68 04 669. So bobeti bozwa la star du moment Jigel Poulou sur WhatsApp pe nazali ndenge zala kaka mama mimi nga mama social oza mère nanga continuera ko sala bola ndenge zo sala boss c'est Francis le kubika mbonga propre na kati ya Londres. Merci code déjà nazwaki $1 na kati ya Cape Town. Merci prophète nanga et puis pasteur nanga depuis Goma. Prophète Jérémie Safari. Prophète Jérémie Safari. Prophète Jérémie Safari. Prophète Jérémie Safari.
Jérémy. Merci, prophète Jérémy. Aza Moutoyo, il faut nous remercier. Pourquoi nous bongo? Chaque semaine, il raté, il faut nous appeler un code. Anega na goma, wara pulu. Na bore le transport. Pour ba difficulté zala ba robengo pe na ntunzi mo na transporti. Ba robengo yare mission mo be show, so wana transporter au mona, il a parti à goma a prier non pour na yo et puis a sala faire au ça ba transfert. A boke lo mo boka moi. Aba ya sa na robo mzuno mardi samedi so abo ki donne semaine moko sentir mbongo ezokota. Donc ça nanga na rompé msupi na lepe moi ji na meli pardon na meli moi ji na lepe moi gâteau na boudin à travers ya prophète Jérémy. Ok, c'est bon là quand tu te demandé moi ba Mickey hier à bongo est-ce que ba na no pe ba lire j'espère. Non, na lobi boyi. Mickey et ya kateke ba elinga mbongo soki ndengeni. Non. Bana to bandi musala non pena mambo yo mopesa te mais ya mukie moi matanga on pe kitare pa na bango. Soki ya mingi ba rozwa pe ya mingi. Ok, c'est bon, il y a un détour to comprendre. Mais en fait, l'artiste Poulou, ce n'est donc boss Nabiso vraiment à ou ça là que grâce par cœur à Zala à Foula ma vraiment la ratia Beaux-Arts TV sans envier hein bisika mususu quoi. C'est vraiment à proposer yo au ça la gag pour la chaîne Nabiso donc et singani. Premièrement, nga pour nous joindre c'est facile. Les gens qui faut les pas manager, tous les pas n'entenga mon numéro de téléphone, boss Robenganga, numéro na PC déjà plus de 143 89 68 04 669. Donc n'ebdaki boss sur Bengi, nga na oyebisaye, o esengi photo ça la photo tourner ba gag, nandimite ke na rosenga yo ailanga mutu ya Lyon. Nandimite. Et ils en ont qu'à moi les solora ya muké quoi. Merci. Ok, tu as rappelé qu'au chaîne Abisso Beaux-Arts TV, donc toujours chuté déjà, toujours comment donc on tourne déjà vers la fin de notre émission. Quant à moi déjà, en fait, la ligne a rappelé Bino vraiment bateau hôtel Arabiso. Donc grâce par cœur se décide déjà pour la batunion, pour la banga, pour la bateau promotion. En tout cas, ce beau solaté vraiment tout c'est vraiment football quoi, parce que Biso to Zakara a on a Beaux-Arts TV pour tout ça la musala oh ya on des sala que grâce par cœur abimara toujours ba jolibilité boendo bomo la ngai donc ceux dans la salle lui et le remobo en retour tu me donnes rien en tout cas tu effacer pas joie moi je voulais avec les gens qui me tiennent vraiment main forte le roi ba Corando le padre ba Faline Dombasi hein ma grande sœur Nelly Balembo Christelle Sita na rati à Paris Didier Wayengo bato bazala na souci à grâce vraiment à apparaître toujours bien na rati émission botika royer la biso ba aventure da binoala donc quant à moi déjà je remercie vraiment Batunion so Batal Arabiso et puis Mbote na ba chers internautes union so et puis sans oublier à toute la grande famille à Beaux-Arts TV donc bon continuer surtout qu'on s'abonner massivement et puis partager vraiment les émissions là déjà tous clôturer moi et l'autre moka ya suka déjà pour bana poto ba sentir yo quoi moi qui zengi moroboy. Ouais, merci pour na bana poto. Tellement na linga bango mingi bango pe walinganga mingi fona télé ma to télé na biso to mo 67. Baba bisenga pulu mingi luketu balela dans sa luketu makasi. Ya boye mama mke pona bango na sengi na batu bafa nyonso balinga Jigel Mangani bafa nyonso balingaki pululu ngayo remplaçant valable bo pesa nga chance na kota na mitema na bino ko sepesa bino. Pululu azaki pululu na sala tel rôle ye mais na okeka na baline wana bo mona makambo epesa kitoko c'est bon donc tozo bunda na pesi mbote na nga na mama na ngai Mose Kambongo na Paris mais on va soutenir na ba prière et puis na moi quelque chose maman na nga Mose Kambongo grand prêtre Fali pour parler king rasele balobi allo téléphone de G Kangi mikolo to kanga kanda Falidi kape lia fas kanga fas yamone magambo donc na ki otolinga mingo babi magema boki ale feta yango me fete koliana gomela feta yango me fete feta yango me fete toke siko to sale loka pulu pesa la bango bientôt ki Poulou aye, poulou aye. Poulou aye, poulou aye. Poulou aye, poulou aye. Poulou aye, poulou aye.
Poulou eh, poulou poulou eh. Aïe. Poulou 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 poulou eh, poulou poulou eh. Aïe. Ribes na Paris, Ribes na Paris.